placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission. Mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Idro c'était le Yamana. La Yamana de Rebabosa Kayama. Mutakokota nanzela lipamboli na yo. Nambulo yo. Mer rouge komemaye. N'avons pas confié pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée? Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Papa Kofi peut répondre de papa. C'est Salamaki Olobi Kaka. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Kofi Olomide a la pomme in a mont fleuri. D'abord, écoutez. Moi, Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Frère, stade wapo zobetela tolo invité bawera papa likamu nini stade nini otondisa Mike mabolongo na ngai oyo na yobo buka ngo liboso tata kama keba na lelela yote namona bato ebele o batangisanga pinzoli na 2020 na 2021-22 tande ba koma bizengi luvunu wala bakisi na yo nde ezoluke boma penye luvunu akota na nzela lipamboli na yo alia pau Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais. Mbote balandi MDG de Mafuta Yasika zelinga mino grande avec un grand cheka na cadre actualité nde to misana koloba. To tchena nous pose. C'est vraiment ridicule, hein? C'est vraiment ridicule. Siko batu balandaka batu aboyina mitunaka ezalaka nini envoûtement ngokaka to ezalika mususu. Bandeko epesi pasi pe mawa. Émission ya Dakumuda obozomona ezotambola émission na date de plus de 2 ans. Pour votre information, pour na bato tamuso ba ebité. Émission na esali da plus de 2 ans. Et pour na bato ba kanisi tamuso émission pe ebimika mikolo non. Émission on a déjà et salema et beta et salama kelele et tambola, raison pour laquelle ba invita et pena ba émission mususu pour aloba. Et je vous apprends que tant Mike a uti ko bomisa batu na stade morceau ya parti wana et tambola qui partout surtout na TikTok. Morceau wana ya likambo ya conversation na téléphone.
plus ou moins 6 mois passés tant concert à Mike Ebeta maki alors le baté ka monaki en hôtel surtout TikTok ndenge zalela please can you go out please émission na bandeko et concert à Mike Ebeta mi plus ou moins 6 mois passés morceau ya parti wana ya conversation ya yena Kofi et tambolaki ya kosakana te surtout TikTok na ebika monaki yango bandeko na ngai makambo soni ya mawape ya pasi dakumuda kufi nde Mike azozwa courage ya kotelema po aya koloba baswana na mowei te dakumuda va se justifier comment tant azoloba ke Kofi est vivant Kofi penta koleka na émission loba ke non effectivement makambo neza solo te alokuta tope ya solo soki eza solo Kofi akondima ke ayinisia Mike Kalambai bomoni soki muto omoma na suka molimo ya erreur elataka ye bandeko na bandeko loba Mike amona eloko wana pourquoi lobaka te c'est vraiment ridicule eza makambo soni lelo da kumuda Kofi akose défendre nene Kofi nde azana soka initia Mike Kalambai oyo ebisa mino ngana initia Mike Kalambai au fait Mike ayebi ke eloko asali et olobisa mokili et tellement bato ba mesana balinga balobela bango il ne pouvait que faire ça bango ya bango succès ou encore notoriété hein balobela bango evandi na ba scandale yambo moni basala ba biloko yo wana ta musu basi balobi na que non va parler maître na bango kuna pesa bango ba instruction va parler comme ça et au fou là au lisusu aux sous gaz parce que ayebi ke eloko asali sa makelele normalement soka zai mosala nzambe solo ata mosala nzambe te si vraiment il était une personne de la paix au nom de l'amour et de la paix anga koma na ba niveau haut plus grave la personne est décédée moto akufi mais nzamba au défendre da komuda à moins ka kosele makambo menga na bika kosela ke makambo te na ochela bino émission ya camarade ya komuda o azalaka témoin tango appel wana ekoti na bisika ezalaka na circonstance nini na ochela bino émission na nga kutu na tia émission ngo depuis soki lobi soka avant-hier et bat contre-temps certain mais juste après oyo je crois na ochela émission wana bandeko nanga ya mawa ya pasi et siko na lobi dakumuda kosi bongo mampenya la loba ozo keka bandenge moko penya la loba ke Mike apesa e passe pa Kofi azaka na zemi mwana mibale po Kofi alala mpo anini mais kasi Kofi aza maître na spirituel aza gourou na c'est comme ça que ça se passe là-bas eza sacrifice mobimba o matisa ngate penya la mutaloba biloko wana tango euta ko yinda ana moni kutu pe kuna penya la ngope susu ayindisi ayeko bimaliso asali sortie médiatique moko awa azolo bala ba anglais belé je crois na osala émission so ina kozwa temps kaka ba mahambu kaka oya ya mesana kolobana parce que pona ye moteme ezalaka ya kotonda il faut abimisa kaka il faut abimisa siko onyo sezaka parce que balingi Mike te po Mike tellement yaza oya zali yango bato bali ba nuire kaka zawadi abimaka awa nyonso naka balingi Mike te bandeko bososola et a passé ça mawada kumuda Kofi Mike soi-disant mosali ya nzambe soi-disant pasteur sérieux et loko asali vraiment falaka salango et tolobate oka muto comme na ba commentaire que non bino bozo sala mabe bozo bomisa ba am tozo kutu ko bikisa o tozo dénoncer ba faux po bato ba ko se positionner to pa que ça va ko sambela te ni ko se confier na ba pasteur na bango mais ba yeba ozo ko pesa lito e pa nani ozo pesa mutu e pa nani acha maboko ozo ke na église ya nani ozo pusa na pembeni ya nani bandeko eza mawa ya pasi pesa soni komona biloko abo et puis na suka nango a parler par langue Mike et puis na koloba na do bo sentir lo lendo bonzamba tamoke eza wana te nzoto charnel mutu azoloba l'esprit n'est pas là. Oui, bien que Mutusoka s'est garé s'il danger à égarement. Mutusoka s'est garé et s'il
badakumu déjà parce que bayeba nzambe ta zungolo o mingi te bazwa mais so reçu aujourd'hui grâce à au goûter il y a qu'au goûter les dons célestes dit la Bible et puis après au tiki nzambo bimi et sili yango ndeko zolanda nga wana appel to na ba mamuko zo sala so yebi yesu tala muta kosa ote omoni kuna te omoni bazo sunga eza kisite eza juste omoni eza connexion mais ezo aider na bandenge bo mama papa soko meke silo zo mina motambo ya avant na sala émission to bando solana ndeko moko ya mosel na nzambe inami to solana mingi kaba mambo yo kaka par rapport à expérience nene ba réalité muso kuté na ona ba église mambo belé to tangi ba komba ba sel na nzambe belé o lelo vraiment ba tout la ba mic wana et autres to seka kutu na ebisie mama na ngai ni bilongo neti ya boye penza o to bano beta lisolo mama 100 jours akenda wapi nzambe vraiment apesinga exemple ya muninga na yemo wa yebaka boss na yazaka directeur na société moko na compagnie moko yebani pe na kisasa boye chaque minuit babana ko kende na cimetière soki ya kitambo chaque minute do minute on zo beta ifo neto solo ndazo expliquer albi mama bambongo ngona ba siksango oroli yango pe na PTT avec beaucoup de conditions et puis ba souffrance neto zo sekanga na ebisende konanga na ba misu balia ba kaka tout ça bolimbisi ngana ebise ma sœur siko loba na ngana no ya balolenge wana kandi na nga bien boy ata na ngana ngote na okemba na nga ya mo na zo zanga oui mais kandi na kimia boy na kina nga kana ke kota la mondo na pona vieni pona zwani tozo seka na biso tozo seka et ça là passi bato bele bakanza tant to lo baboy to peta to sa ba émission boy et ça parce que to sepe na échec ou encore na malheur ya babatu moko boy loin de là déjà c'est contre la parole de Dieu même moyini na yo soki nzamba beti Bible lobi ko sepelate de père que nzamba longola kandane likolo na ye abalola likolo na yo nzamba lingate muto atiolara moto donc ngata on a sala ba émission o ezate ke na yaka na sepelara lolenge bato bakomi et ça la kanga pasi mais sauf que toko kanga minorité toko bomba te il faut boyeba pourquoi po boyeba ko se positionner spirituellement nzamba ya batu nyonso vois les pasuka po mutu nyonso so accès ya mon frère ma sœur tu n'es pas la moindre en Jésus-Christ tu n'es pas la moindre et ça dépendre kaka na disponibilité na yo ya koluka nzambe kobanga na yo nzambe consécration na yo omona loboko nzambe et puis batu bakomona pe loboko nzambe na nzela na yo écoutez-moi il y a des frères et sœurs simples ou encore ordinaires qui ne sont ni des pasteurs ni des prophètes et autres oh bazana ba grâce bazana ba don opérationnel bazana ba profondeur koleka basali na nzambe bele bo envira bolanda ba éloquence te na ba français milai na ba veste les apparences sont trompeuses son nzambe loba fungola bino misu bo lela batu mingi bo mona na tangu na sala ke mission ana lobi cela n'engage que moi tous les serviteurs de Dieu boyebi ya Congo ya ba kombo ba na nzambe te na moni mutu ma komi na commentaire à lobi apôtre Léopold Azaya nzambe na ebisa ke kaka sambela ka nzambe atalisa ngana discuter na mama nzambe te ngana ebisa ka nzambe mutu ebi mutu mutu nyonso sauf personne na mokileza ka nzambe ye moko révélation ko ça te et puis révélation ça personnel tant musu pas zolo bango ya monaki mais na révélation na nga eleki révélation na yo et pas na ngai na oloba te pas na bato mususu et pas na nga donc onga na yebi onga na mona eleki oyo yebi oyo mona cela veut dire quoi sonza batali singa rouge yo ye olobi na nga keno eza bleu yaya na okufa na rouge na nga pourquoi parce que nga na mona ki rouge c'est ça c'est ce que je veux dire et pour bato ba comprendre malamu mingi te faut vraiment ko kitana se expliquer bien sinon te robima que non yo zolo ba koleki bato non eza bongo te onga na moni eleki oyo moni donc ce qui veut dire que ce que Dieu me révèle ou ce que moi je vis si tu viens me dire le contraire désolé nako yoka to pe nako ndima oyo yanga à moins que na mona ki eloko te mais ce qui que na mona ki bleu mama ata boza 1000
bolobi na nga ke eza vert nga soki nzamba confirma ki nga la ki se nga pas confirma ki nga ke eza bleu mama na kotikala na bleu na nga yango bomoni na bato bele nga na bango ebelaka te oui parce que na kolanda yo te to na kondima oyo lobi te qu'est-ce qui dit que oyo mona ke eza yango tout comme na imposera mutu pete to na força mutu tandima mama nga na moni to nga na lobi nga na lobaka na leki c'est à prendre ou à laisser ah oui mais est-il que nzamba kosa ate soki nzambe nde mutu alobaki a confirmaka oui parce que soki nzamba lobi na nga ke o eza jaune a suka ka na nga te soki nzamba lakisi nga ke Mike a vrai a suka ka epa na nga te a lakisa bato ebele ke Mike a vrai ezalaka bongo ce que j'aime avec le Seigneur. Et ce que j'aime avec le Seigneur, alors nzamba ba confirmation. Et là on aligne la nzambe yangwana. Faites confiance à vous-même. Faites confiance à vos grâces, à vos dons, à vos révélations. Parce que nzamba ya mututu. Nzambe ka ya songolote ya pakalate. Ezande batu ba mo ba o limiter nzambe na ba vie na bango ya au moins nzamba meme musika ezate. Nzamba meme na ba profondeur ezate. Sur yomoro mitiki oluka nzambe mon ami, le Seigneur va se révéler en toi aux anango idete. Et puis na pesa bino secret. Bon moni généralement bato ba mona mama nzambe pasi. Tant osko ba décida ba mi pesa. Nde bato ba so ba grâce bango wana. Bon moni nga lelo ba mambo bele ko mama pasi. O ka penda o bondeli penda pone lo monza ma confirmer to sing état d'âme to révélation. Avec beaucoup de difficultés. Tant musupo o mona te peut-être par des signes. Et comment difficilement tant on va prophétique et baniko s'exercer na ebandeli na vie nanga et wana kutu connaissance penza eza penza te expérience profondeur nde na nango lelo eza penza te bandeko na bo pete tant on lo bana bino na bo pete ngai y avait des gens oyo na bondela te nzambe moko ya alakisinga tala et lorsque j'ai décidé de prier et parfois même soka na zuika programme na bi likambo boye to promutu boye je dois prier yaya na koti kutu te kaka ndenge na zwaki yango na kanisa ki na sala ngo bandeko le Seigneur vient il me parle il me révèle mbala mo zu confirmation oche wow mais lelo comment difficile au monita muto ba ami pesaka ta muto mitikaka bandeko nanga nzambe amemaka mutu donc parce que place posé ezali nzamba se manifestaka nzamba salaka na o révéler bino ba secret donc peut-être tu es là tango yoka ke non nzamba lobi nzamba révélé nzamba salibo au monde on est que non dirait la fin du monde il faut so poko ta jeune à 100 jours non so za mutu o mesana na mambo oto sala ngote yaya ndimelanga tango ka o loko banda kaka komi pesa o se concentrer penza oza disponible motema no penza et vidé surtout rassure-toi que tu marches en conformité avec la parole. Ce qui kobanga nzambe na vie na yo wa muto ba vie ba kilikilité ba vie ba masumo ebele ya ba compromission ebele mama so kobanga nzambe na vie na yo mon frère ma sœur ozo kanga yaya so ika kozuka décision ya kobana koluka nzambe mon ami ya kotanga la Bible okomi banga moi je vous dis babilo musuna bando mona ngala bando loba me oya makanisi na ngato eza nzambe ba mamsunga na bando lota na bando loba nzambe na nga o ezaka bandoto oto eza ba message et comme Dieu est Dieu eza na nzela ba sali na nzambe misusu ona betela lisolote nde baloba na ke non babiloko monaka ezalaka nzambe o kanisa ezaka makanisi te bien que Dieu lui-même me parlait me disait aussi ça et c'est par là parce que Dieu lorsqu'il parle, il confirme toujours. Il y a un moment dans la Bible, bato bazwa ba message, nzamba ya une fois te a révélé, sous a révélé, même eloko. Au moment surtout ba promesse ezara emine na ba vie ya bato. Au moment Joseph, azana parcours mulai po ko mabisika nzamba bando zele. Mais makambo o akoma nzamba talisa ngo combien de fois. Donc orombano mona monango, zo mona monango, c'est comme ça que Dieu marche. Lorsque moi je dis des choses du genre que non nzamba talisanga nzamba ezate ke na lalika na lali nzamba ya talisinga ndoto mo bepe mba mona lina boki te c'est songola zandoki songola par la zandoki non nzambe parle et tant nzamba lobara il confirme
ba message oyo alobaka wana ako confirmer ngona nzela bato mususu ako confirmer ngona nzela ba signe ako confirmer ngona banzele bele kaka pose wa certitude pe confirmation que non c'est Dieu. Dieu fonctionne comme ça. Donc musala tozo sala bande konanga le Seigneur a eu à nous préparer pour na yango. Kaka pona objectif moko ba ambaza la sauver. Yango bomoni ngai conscience na ngai ezalaka pire. Ta on osala musala pona yebi bisika na uti na maamuni ngana nzambe to solola. C'est vrai, tout le monde ne me croira pas parce que ça a toujours été comme ça. Même Yesu azalaki na lisumute mais batnyo sote bandima ye. Ba prophète na Bible ba lapida bango bien que bazaki vrai. Donc muto ya ko finga ngato ko le contraire na ko kamwate. C'est vrai na za mutu muto lo belo mo etuki ngato esalinga passé. Mais nga étant net na yebi na yebi ke nzamba zalanga maman papa ata lelote parce que c'est ça Dieu hein? Et surtout bato ba dutaka to ba boya message en nzambe. Nzamba tika bango te. Nzambe penza akoya ko confirmer à moins ko sala sembla parce que bando occupé baza bobo sanate. Et bele ba boya babilo misusu parce que ba vérité misusu penza neti ya ba poisa boye. Babilo ba dakumudo ba yoko lobeza biloko yekata lo ba bato bele ba lobaka. Mais il y a des sorciers qui défendent qui disent que non, ça ba n'importe quoi, bato bazo ça. Et bele bozo mona na bango pe baza na kata masolo. Mais sauf que ba yeba nindete. Donc c'est tout à fait normal ba défendre bande ko na bango ya bandoki. Donc yango soko moni mutu mona ba commentaire à se défendre ba tulokola ba mic komi tungisa te. Ko répondre no peyote comprendre que non bango na bango, bandoki na bandoki. Misu ba makangu na bango, misu soué consort et voilà, c'est ça. C'est ça la vérité. Et ça m'a mis ça passe ata bino moro vraiment ata kutuna ninga ki bomoto to zona bonzambe to tchana sima. Siko Bible maikate yaka. O elobi ke garder silence moi je combattrai. Bible maikate yaka. O elobi ke nzamba justifiera ba oyaye. Si réellement il est innocent. Pourquoi nzamba justifie ngana kamwaka banda babana koloba bino banganga bato bakisi bino bandumba bino ba defwa de bino baboye. Et là, on a l'équivalent ezake. Ndenge nini nzamba ngo ya bino justifiera bino te. Banda banda koloba masoki kombe de mbula eloba maka bongo til lelo e bato ba continuer koloba ba bimisara toujours ba preuve ba confirmation mais jamais Dieu vous a défendu ou encore justifié. Ngana ebi nzamba marcha bongo te. Ngana ebi nzambe so ba kosele muto likambo. En tout cas to ou tard nzamba justifier ka moto. Et so ba mbula modèle wana te que 10 ans, 15 ans, fait banda ba ebibino ba mabomi mabala bolala rabasi ya batu bomaka mabala ya batu ba ebibino bozar bosala ka bozongisa boye batu abakisi et autres eloba maka bongo ti donc na kamora ya bino nzamba ngo franchement nga elekela nga elekela bandeko nga na kufaliwa Jean-Baptiste au nom de la vérité je suis désolé na oloba na yebi ke nzamba o défendre ngai et so ipeta na ngeko kitenga na okufa te na ko kufa te kan nzamba yebi sanga ke non vivre longtemps na ko vivre 120 ans na ko loba vérité o na yebi mabende na kosa poso na kosi nzamba oza d'accord na ngate wana na ozanga protection mais tant que na yebi que je suis dans la vérité lokuta na ko loba bandeko dakumuda akufi émission esali plus de 2 ans soki 3 ans. Et na ba circonstances songolo pakala ba vérité même vérité ezonga pour nous confirmer que boza ya nzambe te lo ba nango JF fonge. Et du coup dakumude décédé bandeko botala vaseline mamba yo sala. Bota muvaza. Ata soni te bandeko mwa mobali ya lolendo ebele ya mokuse oyo. Ata soni te bota biloma ikamba ya sali. Et a passé et sopier mais tellement ba tu ba mesana ba lobela bango. Et puis bah c'est là on a ridicule à boyer et à mingi et à passer on a l'inga charisme à Moïse et ata ce qui est pas en vérité mais l'inga charisme à Moïse bon mon a été bon yo ka été oh Moïse ndoki aya ko se défendre aya ko sala ba makele la boy ane na tele concentrer sa vie c'est ça la grandeur exigera moi balolenge mo boya rosalela. Yebo ozoe na biloko te bo finga na bino nde bo mesana ondo ki gege asa kuna te ba maiki bato soni eza mawe nkolo que Dieu nous aide et a passé bandeko je crois na osuka awa to tshela bino tato a lolendo
ndenge zo continuer koloba bilobela na ye wana zo koloba na Mike wow ah nzambe eza pasi ya mawa to suka ka wana mambo le baiser ebele mais to suka ka wana l'avenir nous donnera raison. La Bible dit c'est la fin qui fera cesser les contestations. C'est la fin, c'est le résultat et la fin qui fera cesser les contestations. Mike Tozaka Abandiko, c'est pas pour longtemps. Quand on a vu ça pour la Kasongo, Mike c'est pas pour longtemps. Déjà kaka ndenga bomise bat na stade. A moto moko et inde la très bientôt. Et Babylone aux ba mitif mo azo bakise parce que il faut boyeba ke moto ce qui monde spirituel est comme prêt au sanzae ba poussaki na ba erreur. Comme ça bambeba wa kosalana ya ngonde moto juger ezala bongo ezala nga monzambe ezala nga mbo satana babiloko Mike azosala ya ngonde biloko e condamné déjà nano bilo eloko ya sali soki makambo da kumuda lobaki eza ya solo il a un très sérieux problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que nzamba va défendre mon mbonaye nzamba va justifier mon mbonaye da kumuda kufi n'est-ce pas net ya kolobate et c'est Dieu maintenant qui va parler à moins que Akosaki, si Dakoumou avait dit vrai, je vous donne 6 mois. Si Dakoumou avait dit vrai, je vous donne 6 mois. Bokoma mokoma le, bokoma mokola lelo, bokoma data lelo, bokoma jour lelo na heure lelo. Soki Dakoumou da lobe mamba solo na pesi bino 6 mois. Tamu surtout 6 mois ne okokate boyo kasango. Pona Mike Kalambai. Pourquoi? Parce que Nzambe a oya défendre, to peut justifier mon bonaye. C'est ça. Bande wonanga tokomi na suka. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame. Il y a le moment où tu es dans le bas Kimingai. Et Kimingai malheureusement. Mais bon, tout ce qui a 20 minutes. Et nous avons lancé la émission plus ou moins 20 minutes. Tout kati. Pour tout ça, nous bataille belé te permettre de sauver tout ça en moussou. Tout quoi ça peut be émission belé. Tato à l'olendo yo. Tato à l'olendo oyo. Mike Kalamba yo yo. Bon, on peut s'appeler la raison. Mais rencontrer Dakoumouda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Le téléphone numéro n'a été. Nous makambo, hein? Frère Dakoumouda. D'accord, Dakoumouda. Quand tu dis ça, peut-être pour une émission. Mais dans ton cœur, dans mon témoin, on y habite aux ça. Et mouton solo babo, et mouton à la morgue, hein? À se parler en langue. À se parler en langue. Mutakokota na nzela lipamboli na yo. Na mbulo yo. Mer rouge komemaye. Ekomemaye. Hey, Kalambaye. Egaremaye. Kalambaye. Navanda na kofi. Pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? N'importe quoi. N'importe quoi. C'était la nuit ou la journée. Jusqu'à me passer Dakoumouda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? N'importe quoi. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Son âme. Mon ballon mocholi, hein? N'importe quoi, Roloba. Bon, si on dit Zobozi. Bandero Rangai. Na sala émission à Zobozi. Awa, émission à Zobozi est sali plus de 7 ans. Émission à Zobozi est sali plus de 7 ans. Wa loba ki ke non. Batu mususu pe bazoko sa osela nzambe wana. Mais baebi ke bazosa mabe koleka atanga ba petit na ye ba Mike Kalambai atanga ba petit ne ba Atoms atanga ba petit ne ba Clovis Makola mais Zobozi pe akosi kaka na lobi OK Dakoumouda kosaki siko bongo Zobozi bongo Peniel bongo Zawadi do bango nyoso na ba kosela na bango Mike Kalambai makampo Mike azanani to pe po bazwa nini ah bofungola misoko Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Yango Kalambai so beta tolo likambo kotondisa stade bandeko bo permettre nga malgré na sina boucla ki bolimbisa nani Mike Kalambai soka invité ki ba wera te maka na tondisa stade
Mike a invité Wera, rien que Wera son yemoko comme invité. Batu ya la Zamba, ce qui ba shege ya Wera déjà ba autant de sa stade wana. Mike a invité Fali. Malgré yemoko a quitté Matina délégation na ye. Mais stade kotonda tendenge nini. O baninga msu ba beti ba stade wana ba invité ki batu te, ezala ba païen, ezala ba musicien nzambe ba invité batu te, ba tondi si stade misusu pe tonda ki mais bien penza te ba sale on a be fort na bango. Pour votre information, nini madjabo sala ki te po stade tonda. Baba zu baba tiaki ba bus gratuit na ba masina partout. Na ba ticket a ofele ba kabela ki batu bandeko boye bisanga nano ba kabi ba ticket a ofele batu ba okota tende nini ba tie ba transport gratuit na ba masina botuna na kisasa bo vérifier information mamu nazo yebisa bino ba tie ba disposition na nyoso batu ba otona tende nini tellement objectif ezalaki débordement ezala makile sopa na bango bazwa ba mata lelo o maka komo betela ngotolo que Mike o atoni sa stade Mike balolendo pola mon balo succès en motema moyen en tout cas vaseline mabolongo na ngai oyo na yobo buka ngo liboso tata keba na lelela yote na mona batebele Batangisanga pinzoli na 2020 na 2021 22 Luvunu bakisi no mtokomisa penya le bongo penya akomi kizengi te eza bakisi mutunyoso oyo akota na zela lipamboli na yo ali apau yango na kama wat basambe na baeglise boy bande ko bo permettre ngana kata parce que moi des choses comme ça m'énerve je risque en avoir ya lo ba mamso seniorité a oyebi ke bato mususu ba bengami bazalaka ba mouton ta ba notification zo kota mamba dozo reprocher nga eza bato mususu ba bengama bazalaka ba mouton bomoni na zamba lion liara nyama ba nyamo batomba ba victime wana bazalaka pe averti parce que lion so oki nzala régissa ke so tu banyama mayele nite ba makako na bakima mais ba benga ba bifalo ami tout minene wana balia ma toujours yana batu pe belé ba bongo ba mouton parce que na ba église ya bato boye vraiment moto akepa ke sambela nzambo wapi et kasi ba yo ba lika ba mbeka que Dieu vous bénisse. Zambela boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa Zambela boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.